Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Luna miezi na baby la donja. Bango nyonso tu mibale bazalaka basi ya kitoko. Mingi tobengaka baby la donja mukuse ya tolo. Mwasi moko ya taille makasi, mwasi moko ya kitoko. De l'autre côté pe Luna miezi aza mwasi moko ya kitoko. Mingi tobengaka ye kaka futur millionnaire. Basi nyonso mibale bazala kitoko makasi, bayebi kolata, bayebi ko se maquiller, en tout cas bayebi ko se rendre plus belle. Bango nyonso mibale. Eza ya koinda la famille, eza ya koinda kande bomona déjà ba flèche ezokende bandeko, likambo eza. Ya lelo ezanga te makambo eza. Tosenga na bino kandenge ezalaka, bolanda émission na biso du début jusqu'à la fin, boyeba nini ezolanda. Salut chers Boutchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Boutchou, chers abonnés et chers connaissances, lelo na memeli bino kandenge zalaka Luna miezi na baby la donja na memeli bino bango basi moko kitoko makasi pasteur na biso ya kijene kandenge zalaka. Alors avant tokota na mwa makambo na biso ya lelo, makambo ya somo na osenga na batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota surtout na émission na biso, na osenga na bino bo s'abonner massivement. Et puis, n'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir surtout les nouveautés de notre chaîne. Chaîne Abisso et Zalakana ba vidéo presque chaque jour parce que ba information est belé et yaka. Donc, ce qui moi information isa toyaka, ce qui moi analyse pe isa toyaka pe. Donc, ezala moi bongo yango bomonaka ba moi vidéo kili nyonso. De l'autre côté bandeko, ceux qui bota la vidéo na biso bo et makape vidéo et salaka moi poids et puis saka vidéo moi kilo moko boya bien makasi bo et makamwa ba vidéo et ko sunga biso mingi pe makasi. Problème eza nini bandeko, mituna ekoma ebele abatu bakomi kotuna. Après avoir bamakambo nyonso eleka na ba réseaux sociaux bandeko, batu balobaki o Luna miezi akomi kobimana grâce luzolo. Donc beaucoup des histoires eloba maki. Yango sikoyo tango batu baepe komona photo oyo ya baby la donja na Luna miezi. Photo oyo baby la donja lati noir, Luna miezi lati rouge. Eza photo oyo bakandisaki bango mibale. Siko batu bakomi kotuna ba o mibale bazalaka ba amito ezalaki ndenge nini. Bino moko boyebi soki mwa photo ebimi, soki mwa vidéo ebimi, ebele ya batu balingaka batuna, balingaka bayeba qu'est-ce qui se passe entre bango mibale eza nini bandeko. Yango to memeli bino kandenge ezalaka. Après mituna na bino, en tout cas biso pe tokendaki kosala ba recherche na biso. Eza te ke soki botuni biso tokoyeya mbala moko topesa bino réponse te. Tolingaka pe tokota na source d'information na biso bapesa biso ba information nyonso kandenge ezalaka. Wana pe bomona biso toye tosali vidéo pona ko informer bino. Siko makambo ezaki bandeko ba o nyonso ba otuna soki baby la donja na Luna miezi bazalaka ba camarade, bazalaka ba copine, bazalaka ba intime kandeke ba mosusu balobaka mon ami intime, soki bazalaka bango pe bongo. En réalité bandeko bazana bango ba collègue de service, ba collègue de service. Et puis une chose aussi à savoir, bango nyonso mibale courant et les kakanango bien makasi basululaka
basololaka soki bakutani peut-être na moi répétition place o bakojouer bango nyonso ensemble ngona basolola baoseka soki bakutani peut-être na fête moko kingandi basololaka pe bien basolola bango bien eza te ke bazalaka nde ba ami intime te baza ba ami intime te ami penza intime ami intime ya Luna Mienzi azande mukanya nde azalaka pire copine ya Luna Mienzi pona bao bayebaka te wana penza azalaka pire na ye balingana mingi makasi donc se considéraka comme ba sœur entre bango mibale donc se considéraka moi bongo bango mibale penza bazala ba pire mais pona Baby Ladonja bazala na bango ba pire te mais baza kaka ba collègue de service basololaka pe bien korekinda pe bien boyebi bino moko Baby Ladonja aza mwasi moko azalaka totalement provocatrice mutu o déjà azala provocatrice place nyonso akindaka donc atiaka ambiance alinga kaka moi atmosphère ya bien ezala donc eza mwa bongo baza penza ba ami intime te baza ba pire copine te baza na bango kaka ba sœur ba collègue de service donc basololaka makambo na bango musala yango basololaka mais Luna Mienzi na mukanya bango ndi bazalaka ba pire copine baza totalement ba pire copine donc bomona ata na jour à défense ya mukanya Luna Mienzi azalaki kuna kenda vraiment ko accompagner ye bazala penza donc moi serré collé quoi bango mibale balingana mingi et puis bango pe mibale Luna Mienzi na mukanya pe bazala bango pe kitoko bango nyonso mibale baza basi moko ya taille S oyo tonton na biso eyenga lobaka chaque jour que azam to taille S bango pe baza batu moko mibale ya taille S balingana pe kitoko makasi et puis basololaka pe bien basololaka bien makasi en tout cas bango nyonso mibale Luna Mienzi na mukanya baza pe ba licencié bango nyonso mibale lingaka bongo so bo tambola normalement il faut ba niveau d'étude na bino ezala moi ensemble pour que boye bandenge nini bo banda ko se sungaka bozo réfléchir ensemble quand ndenge ezalaka donc c'est un peu ça la famille donc pona ba oyo vraiment na minute oyo ba ofinga ka Luna Mienzi boye to yebike na vidéo pe oto tuko sala ezana batu o ba kota pe pona ofinga Luna Mienzi bandeko na osenga na bino kandenge ezalaka na mwa kombo ya Nzambe totika kufinga ye botika vraiment kofinga ye mutu na mutu aza na façon oyo amonaka ndenge nini ya kosala musala ezana batu mosusu balingana na bango kozwa ba rôle moko boete alobi na ete ata soki na lingi lelo nazala star ezate ke star foka ba rôle oyo na kotaka ba mutu mosusu omona baboyi na bango mutu akoloba penza ke soki eza plan ya Nzambe ke un jour na ozala star na kozala nanga mais ezala batu mosusu pe comme amibengi déjà star batu obenga star donc azopona de susu te rôle nini ya ko jouer quand ndenge na lobaki na ba vidéo mosusu na salaki mingi ebele ya batu lelo ba obenga Luna Mienzi kaka ndumba en réalité Luna Mienzi aza ndumba te bandeko eza nde ba rôle oyo ajouaka ba rôle na ye mingi omona ba rôle mosusu ajouaka ndumba mosusu omoni ba rôle mosusu azo jouer mwana moko azo souffrir makasi donc moi asangisaka moi ba rôle siko ebele ya batu bazwa kaka ba rôle wana ya kindumba yango pe bazwa yango ba otambola nango bazo qualifier kaka ke oh Luna Zandumba en réalité azandumba te bino moko bomoni robe alati robe oyo eza robe moko mulai makasi parce que bela batu pe babando ko se plaindre que Luna lata kaka biloko mikuse makasi ye ko lata biloko mikuse somo mosusu Luna Mienzi pe asangisaka mosusu olata ya milai mosusu alati pe ya mikuse donc azokende nango ka bongo ezalaka bongo la famille alors bo tenir ye surtout rigueur te da osenga surtout na ba mama nyonso to yebi ke biso ba mama to comprendre ka ba situation
to comprendre la penza ba situation ya ona osenga na bino ba mama bo tenir rigueur yete quand ndenge ezalaka bo patienter ye ezaka barole to yebike ezala barole mosusu à la longue akobando boyango abando boyango so ba pesi role kinganja abando boya pona futur surtout na ye parce que il faut pe atala futur na ye moni quand ndenge batu bazo loba loba ebele ya batu bazo qualifier kayeke kaki azandumba sikoyo izana barole mosusu ye paza mutu un jour akovanda lobiti barole oyo na osalango lisusu te ya izaka bongo. Alors à part ça bandeko na osenga na ba mama nyonso kandenge ezalaka ba mama en tout cas toyebike mama nyonso alinga mwa bana na ye alinga bana na ye et puis priaka ce que futur ya bana na ye ezala bien ezala totalement assuré. Et loko na osenga na ba mama tan bobotaka bana basi surtout bana basi ba mama boyebaka nini oyo okoki kolatisa mwana na yo boyebaka surtout nini oyo bokoki kolatisa mwana na yo surtout na ba mama oyo basambelaka mingi toyebi bible kandenge recommandé biso ke basi il faut basabiyaka 200 mains mwasi il faut agardaka nzoto na ye et donc bilamba o mwasi akolata il faut vraiment et protéger kanzoto na ye batu ba monango te to moni lelo ba mama ebele o mona boti mwana mwasi ya muke mwana soki azana 6 ans mais façon mwana wana lati ba bassin nyonso libanda ba kwisi nyonso libanda alati si soki demi cinglé mwana otambola ka bongo mutolo ezaka libanda ba mama biso toza ba bantu toyeba kango toza mindele te yango ebele ya batu lelo bazotia ba confusion ebele etango bana ba bandokola bana bakomi kosala mwa biloko moko boye eza na sens te bokomi koloba o baloki mwana nanga o bandoki ba ya famille baloki mwana nanga o batata mwasi basalaki boye o batata mwasi bakendaki boye ba mama eza na babiloko mosusu oyo bolatisaka bana yango ba esprit pe mosusu eyaka kokota bana ekomi ko envoûter bango kolakisaka bakwisi libanda eza synonyme ya kozala kitoko te kolakisaka mitolo libanda ezala synonyme ya kozala mwasi ya kitoko te to comprendre na basi lelo oyo babali peut-être mibali na bango balinga bongo parce que eza na mibali mosusu oyo bazana kindumba ya koloka omona mobali vraiment azana kindumba moko bo soki amonika bakwisi libanda ye wana pe alanda siko yango ba permettre basi na bango balataka bongo pour que ba bando kolanda kalanda libanda te yango ba raison ba misusu ba pesaka mais pona ba mama toyebaka nini akolatisa mwana parce que de le bas âge soki déjà obandi na ye na biloko ya mikuse biloko oyo ekosala ke mitolo eza libanda yeba ke ti mwana kokola akosabituaka kolataka bongo akochange na ye te akochange na ye te abandolataka bongo tango aolataka bongo na esprit na ye donc moi envoûtement pe ezokota eza na batu mosusu balataka bongo bazala na bango bandumba te ezaka kolata mais façon batu libanda batretaka bango batretaka bango ka bandumba. Alors boyebaka nini ya kotia bana na bino na nzoto surtout tango bana baza bana mike ba mama toyebaka nini yango lelo tokomi komona bana ebele bakomi kobeba bana penza ebele omona ka mwana soki ya 5 ans ba violaki ye basalaki ye boye mwana soki ya 12 ans basalaki ye boye pona elateli toyebaka nini ya kolatisa bana to exposaka ba vie ya bana na biso te to exposaka ba vie ya bana na biso te c'est vrai ba mama oto lobeza makambo ya solo eza makambo oto mona ebele ya bana lelo ba baby c'est dommage ya komona bana ebele lelo ya ba 15 ans bazozwa bazemi toye komona surtout na ba poto bana ebele lelo bayebi batonga est-ce que boyebi keza na bana mosusu oyo bazwaka batonga ba parents na bango bayebaka teke mwana oyo azwaka tonga oyo ya kostope kobota
eza na bana ebele bayo sala biloko ya bongo pona nini ba mama ebele négligence na bango ebandaki depuis bana bazalaki bana mike. Ba mama toyebaka nini ya kolatisa bana na biso. Et puis soki omoni bana na yo ya basi bazokola, mwana deja soki akomi na 10 ans sala ye camarade na yo oyebaka nini ezoleka na vie ya mwana na yo. Parce que en tant que parent topesaka éducation de base na ndako. Mwana pe tango azokendaka école azokende ozwa éducation à école, éducation pe ya ba camarade na ye na école. Na quartier pe place to vandaka bana pe bazwaka ba éducation mosusu. Sikoyo ba mama na osenga na bino boyebaka nini ya kolatisa bana na bino, bozalaka ba mama moko oyo bazalaka na temps ya bana na bango. Lelo toomona ba mama ebele ba mipesi kaka na misala. Mama zokendaka musala di lundi au samedi pona nini nakotisa mbongo. Di lundi au samedi bandeko ayebi ke naza na bana basi na ndako azoki pete ye l'essentiel kaka akotisa mbongo. Tango kozonga na pokwa wana aza dia kolemba, c'est tout à fait normal. To condamné yete aza kolemba azata na temps wana te ya kotala bana nanga oyo baliaki. Est-ce que mwana nanga oya mwasi aza bien? Est-ce que eza na émission moko to salaki ezalaki année passée na ba janvier ya bana oyo basangisaki banzoto Yaya na leki bandeko pona nini elateli feste ya mwana mwasi ezalaki ya mabe makasi ya mabe tolobaka ya mabe makasi bandeko. Et puis mama na bango bapanga na bango bazalaki kaka occupé na musala air nyonso ba okendanga na bango musala. Siko ba otikaka mwana ya mobali na mwana mwasi na ndako bango mibale soki bazongi école bakoti bango nyonso mibale ka bavandi na bango ka bango mibale. Na ba télévision ya lelo ezala ba télévision oyo okotia ba YouTube na télévision. Donc biloko wana nyonso eza. Siko bana na ba téléphone baza nango bakomi kotia ba film na bango bandeko. Jusqu'à ce que bakomi kosangisa kanzoto yaya na leki. Bandeko eza ya pasi. Eza vraiment ya pasi ba mama to mi pesa discipline. Wana nzolo ba vraiment na ba mama. Et bela ba mama je sais que ba oyo vraiment baza basi oto tobengaka le femme sage ba o comprendre makambo na oloba. Mais ba oyo pe balingaka kaka se défendre bakoyaka na ba commentaire ka ndenge ba misana na bango kofinga ba kofinga. Mais oyo eza penza conseil ya ba mama. Mutu oyo agardaka bana zwaka soin ya bana ezala mama ezala papa te. Papa musala na ye ezala kokende musala koluka pona famille na ye. Toyebi ke aujourd'hui ebele ya basi ba osunga mibali na bango. Tango zo sunga kap mama omi pesa ta mwa ba jour oyo okobando kenda ko zo sunga mobali na yo ba jour mosusu pe vandaka na bana na yo oyebaka nini ezoleka na vie ya bana na yo. Tozala bongo totia kaka mbongo likolo te. Mbongo wana bandeko okoki kosala osali okoti musala lelo sali lobi osali du lundi jusqu'au samedi du lundi jusqu'au dimanche. Mais soki batuni yo budget na yo ya ane mobimba tango bando sala osomba kinini ya malonga ezala te kuto ta bilamba ya siki ezala te omona kambongo ezoya yango nyonso pe ezokendaka zala na temps ya bana na yo ato ozosala ndenge nini omipesaka ata mois journée 2 jours na semaine ata 3 jours na semaine ovandaka na bana na yo oyebaka nini ozoleka na bana na yo. Surtout pour na bana basi ebele ya makambo ezoleka to mona lelo na communauté na biso ba mama ebele ba otika ka bana na bango. Je me rappelle jour moko na yo kaka mama na mwana ba oswana na ndako mwana ya 13 ans oswana na mama na ye. Pourquoi? Parce que mwana bandi nzela mibali abandi nzela mibali na cause nini mama kendaka musala parce que mama na papa ba divorça. Shikoyo mama komi kosala azokendaka musala tongo tipo kwa chaque jour azala na jour à off day. Et puis tant maman zozonga azana na nini amelaki na ye ba masanga odeur wana ya ba masanga ezobima tant maman zozonga na ndako mwana otu na ye siko yo kenda musala to okendaka komela masanga to za ndeni
mama lobi te na kenda musala mwa camarade nanga moko asombela kanga sikoyo ba makambo wana nyonso tu mwana nzotiaka na mutu mwana 13 ans tellement que azaki na mwana nzoto a minene bandeko mwana pe ye pe akoti na chemin ya ba camarade tango aye kokota na chemin ya ba camarade bandeko mwana pe akomi ko bima na mibali 13 ans imaginez siko bakomi ko swana mama zo yebisa ye na obotela yo telefone oyo siko telefone onde pesi yo mibali alobi obotela nga telefone te mama lobi okozwa zemi alobi na olongolango soki na zwi penza na kolongolango na obota te. Et d'ailleurs pour ton information na si na zwi tonga bandeko mwana 13 ans asi déjà zwi tonga azobanga azwa zemi mama na bango ayebaka teke mwana nanga azwa tonga yango mwana bando yaka munene mama zokanisa ka santé ya mwana tout ça parce que bino ba parents yo mama ozana ta ya mwana na yo te atozo luka vie oza yo moko ifo bunda makasi zala pe na ta ya mwana na yo oyebaka vie ya mwana na yo ezokende ndenge nini aza mwana mwasi lelo tolobi soki makambo ya mabe ekweli ye yo ndoko perdre toyeba ba mama ndenge nini akolatisaka bana na biso toyebaka ba mama mosusu zala na journée na yo na bana na yo oyo kaka bango vandi na bango zotuna bango ba question bana balinga mutu ozotuna bango ba question pour que ba répondre ka yo bozo solola ka wana bazo yebisa yo ba makambo mususu oyo oyebaka te na vie na bango wana mwa toli kaka tolingaki topesa ezalaka bongo donc tozala awa pona kopesa ba information kosala ba analyse de l'autre côté pe topesaka mwa toli pona batu oyo surtout baza ya kolala soki oza ya kolala mwa toli yango yo olamuka otala vie ya bana na yo ndenge nini ezokende en tout cas ekosunga bien mingi makasi. Bandeko makambo na biso ezalaki ebele ya batu babando tuna soki Luna Mienzi na Baby Ladonja bazalaka ba copine ba ma copine o batu ebele babenga ma copine ma chérie mwana mère mwana mama bango bazala ba ma copine te bazaka ba serve ba collègue de service basalaka presque na ba groupe soki ba bengi bango kotoyo bango nyoso mibale ba se rencontrer kuna wana ba osolola ba osala mwa ba blague quand ndenge zalaka mais bazala ba ma copine te copine penza ya sur pire copine ya Luna Mienzi anzalaka nde Narco Mukanya wana penza nde azalaka copine na ye donc ba copine penza ba solola makambo nyonso wana vrai copine na ye mais pona Baby Ladonja bazala na bango ba ma copine te eza kaka ba collègue de service. Cher Bouchou, cher abonné, cher connaissance, ya muke kaka tolinga ki to partager na bino surtout na système moko ya bien, système moko ya tokos o tolobaka tokos makasi. Tolinga to partager na bino. En tout cas, bo partager vidéo oyo, bo aimer vidéo oyo, bo commenter pe ekosala biso bien makasi. Baby Ladonja azu déjà mobali ya sika. Balobi mobali wana aja mobali ya poto to yebite bandeko bino ndebo yebika ndenge zalaka donc mobali ya sika mo ba conseil na bino to sepeli surtout na batu onyo surtout ba tietie ba commentaire na bango sur vidéo ya Baby Ladonja. En tout cas ezo sala bien ezo la kisake bolingaka vraiment Baby Ladonja mingi makasi bo continuer ka bongo bandeko yango communauté yango famille parce que bango moko bayebaka ke bazana ba famille o babotama bazana famille ya musala baza pe na famille ya population ya public oyo balingaka bango mingi sikomo ba commentaire na bino wana tango bakotanga ngo en tout cas bako se sentir que te naza vraiment na famille eza na ba famille oyo elinganga famille ya ba fan. En tout cas ba conseil na bino ezalaki totalement wow bandeko boyende tolingaka ya tout oyo mafinga ezalaki te mais ezalaki ka ba message moko ya bien oyo ebele ya batu ba pesa Baby Ladonja. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance nakomi vraiment na suka ya mwa émission na biso mwa épisode na biso ya lelo na osenga na bino bolanda mwa musique kitoko ezoleka na suka ko aider bino ko sunga bino bolala surtout soki lelo salité
kosunga yo penza olala kitoko makasi. Bye bye la famille et à la prochaine.